comédien Pierrot Yewana, moi si na Clarisse Yewana. Bona ba ina vacances hein. Ba ina vacances yango lobi nani ndeko nani lobi nanga mama si aleki nga na ba vacances na nani na on évite ko mutake vacances il faut aza na mbongo bino ngo yibisa rabatu alors bino ngo mama si aleki nga na ba vacances na ba nini donc il faut pour muto loba na mutu bongo faut za la zoba en tout cas batu musu bakota na ba résidence so ba zoba penze parce que comparer nga na mama si ba voyage nanani nanana ba comparaison musu osala ke zanga donc ya point na point ba comparaison makaka diaka penza je pense que nous en mbongo ebele hein nous en mbongo ebele fona tsako ndima na kuma na mbongo ebele na koleka mama sina mbongo donc pourquoi beaucoup comparer ngana c'est que bon mona quelque chose et pas nanga et que peut-être et ozala mbongo oya ebele bogo kamwa donc voilà bon liker partager bon ndeko Pierrot bon na tchelibino yewana comédien Pierrot aza comédien na biso mboka na biso Congo ndeka ezalaka aba fiancaka mwasi nekutu na tomonaka ti abala epe abalie siko baza na problème moya makambu ya bana babotaka mais je pense que moi na liboso babotaka bon émission ezaka émission nazo sala OK ça peut émission moya conseil donc boyo kapela malamu ça peut émission mo boye koko sunga pe batu tozolo ba mabete hein donc eza problème makambo robota na bango wana ko pesa pe batu conseil boza na otata ba biloko bozela nazo zwa biloko na otia sikoyo nde babalana balingani bomonika nde bazano balelana na nde mo osakana te balingana pe doki ba couple ba rêve wana yango tozomona ba couple ba rêve ya nani ya comédien nani ya comédien comment na Pierrot Ndombasi na mwasi ni po bon pa baza batu mo pa ndeti donc ba couple eti ka osala ndeti bango balini bazara bayoka na bien ba voyage makambu tout donc ndé wana mo complicité mo boya oui nous ça dans idée ceux qui voient en couple là vous avez moi c'était mo boya ça la bien bango pe ba na complicité na balingana et là ça pena ke balingana malgré tout na bolingo ba poème ezanga raté mais balingana penza et siko ba na poème ya makambu ya kobota na sens ni ke bon on dirait moi sina longwa zemi moko allez moi sina ka robota ba robota mwana mususu mwana ngasa ina ba problème mwana na kenda na bana biso to ebino comédien Pierrot abota ka boye mwana na kenda na bité so bobosana mwana na skwa kenda banda mwana na kenda akufa to ba kokufa banda mwana na akufa comédien Pierrot on dirait ba koma na robanga robota na sikoyo nazo tiela bino boyeba pourquoi sikoyo normalement problème o bazana ngo ezosala ke babota te ou bien mwana babota kasi baba zemi bana so mibale bana fo ya mibale baboti dia bakufi sikoyo bazana problème OK normalement fo bakabwana po bana na bango bakosala na ba problème oza na tiela bino sikoyo bango baliko kabwana te il paraît na minute otozolo baboye yoka mwasi naza na zemi siko ndenga za na zemi wana normalement bakoki suko doki relation na bango fallait bakabwana siko mwasi akomi lisu na zemi bokolimbisa leo na kanda makasi nambo monanga na kanda boite eza pona Pierrot Ndombasi na mwasi ne Clarisse. Pour rappel, na pesaka bino annonce que Pierrot na Clarisse il faut bakabwana parce que bazo bota bana oya trepano. Ndeto bengango na lingala SS. En tout cas, ba proche na bango ba contacta kinga, ba lobby Mervyn Chanase Pierrot ba okabwana na Clarisse.
Na pesa ki ba on peut conseil. Donc on a du domaine, na mona ka ba patiente, ba passion, o bazo souffrir na malade wana, y a pas de calmant. Moto mosusu kaka posa mi boma na ye. Alors, par surprise kana nanga lelo eza nini, ba ko benga nga ba bisanga Clarisse na Ndombasi na Pierrot o a théâtre ya Maboke bakabwana te. Bazo continuer kobima ensemble likolo nango. Clarisse azui lisusu zemi. Merde. Pierrot, ma vie. Pierrot, imboa. Like bo tete bo taba like ko. Oh. Bino de po mi no boza na mo boy. Maboba olo beza mamba lokuta te mamba solo mais vina olo mamba solo. Donc, ça peut bien aider votre like s'il vous plaît. Plutôt que maintenant 100 like, pardon. Votre like hein, na YouTube. Et m'a bien vous en avez la bien sous vidéo moi sur le belara makambongo pour na to conseiller en européen et après conseil. Pierrot, t'as les longiloko la safou. Clarisse, zoba makoloma bata, imboa, abongaka na maquillage, ba pareil irresponsable, ba ndoki. Ba égoïste ba deko tango ba bota ki tango ba lingana ki nde na Congo bosaka ba examen te ba hémoglobine na bino so eza ndenge ni eza anormal bo se dépister bo sala raté bo ba na ka bongo biso na poto so mudana zemi azui zemi basala ngoda na Congo na biso basala bino me bino olingaka bota bana maladi bongo o bakonyoko eza nzambe te nzamba pesi ba médecin maele pona bonyoko la bana te. Cette maladie est la pire des souffrances au ko souhaitango être humain mon côté. Tango basi mezo longwa ba uté ko perdre moi na ba ngwana SS ba esiko ko sala ba examen. Il y a électrophorèse pour bayeba ba moglobine na bango ezandengeni ba yebisa bango boza compatible te bana bomando bota bobando sala kaka na maladie oyo ya drépano ya SS boka bwana boyebi da secret wana. Pourquoi boko sanctionner sur comme souba ya ba infection ya Congo bosaka toilette na coup direct? Pourquoi bongi bonyoko la bana bandoki Clarisse tazo sambela zemo zanango elongwa lisusu zemo zanango elongwa lisusu yoko bota te soko lingo fana Pierrot boza besoin un fruit de vos entrailles te kende kolongola zemi non kende kolongola matrice kende kolongola ba trompe ba lo songo po bota te po za fertile ozoka zemi mais zemi nyoko zo ya mwana malade oko nyoko la mwana. Tu es quel genre de maman mwana ou te ko faut bi souffrance ezaka sozo belisa mwana wana y a pas de calmant pour ça. Oyebi da pasi wana mais pourquoi lingi lisu ozwa zemo bota kaka mwana o nyokola tapexi bino libala na Pierrot. Merci bino banger à libala wana bana oboko bota nde bakozala mabe boyebi yango pe bien pour nga tchaka bojo te botina ki proche na bino basola nanga na tchaka na se. Pourquoi olingi obota mwana o akozala malade o ako faire souffrir yo toute ta vie kutu yo moko moralement tant que maman biso kuna banda ku sozo belisa ka mwana azoka mutu pasi moi fièvre mo ba virus ne sera bana biso apoto ozoka pasi bongo yo ozolinga ko bota mwana oyo maladi wana ekosilaka te à vie une souffrance moko énorme soko yeba kite zalika mosusu mais oyo koyeba épargner bana ko. Vous êtes égoïste, pourquoi les parents? Vous êtes égoïste, pourquoi? Épargnez-moi, là. En tout cas,
soki bokabwani te soki mwana na ngai nayebisi yo obota te loba ngai namonaka bana wana nde banyokamaka te na maladi wana obota te nzambe opermettre yango te surtout nzambe alakisi bino ke boza incompatible me bino bozolingaka kosangisa biloko masuba Clarisse obota te ti bokokabwa na Pierrot naoloba ngo na pasi na motema mpo nayebi. Alors sans plus tarder bandeko na nga Congo biso na poto basalisa biso baexamen wana maladie ya trepano eza très mabe bozwa exemple ya Pierrot Ndombasi bosala TTST eza maladie moko mabe soki oza na partenaire na yo boyebi ke bokobota soki bobalani c'est bon. S'il vous plaît, arrêtez de faire des enfants drépanocytaires. Stop, arrêtez. Là, par exemple, sur cette vidéo-là, vous voyez un enfant qui a très mal, qui a drépanocytaire SS, qui pleure de douleur. Et je me rappelle bien en fait de cette anecdote-là que un de mes collègues m'a raconté, qui avait en fait à prendre en charge un enfant drépanocytaire. L'enfant avait tellement mal qu'à un moment donné, qu'est-ce que l'enfant disait? Docteur, j'ai mal. Docteur, je suis fatigué. Vous imaginez le drame? Et je peux vous assurer que c'est une douleur. Quand vous voyez par exemple la femme en train d'accoucher, vous voyez comment elle a mal. Souvent, il y en a qui pleurent. La douleur peut être plus que ça. Donc, s'il vous plaît, arrêtez d'être égoïste. L'amour n'est pas forcément au-dessus de tout. Arrêtez de voir vous vos intérêts personnels et de laisser vos enfants. C'est un enfant qui est innocent, qui va venir au monde, qui n'a rien fait et qui va souffrir comme ça cadeau. Donc, quand vous voulez commencer une relation, cherchez à savoir quel est l'électrophorèse de la personne. Si vous êtes compatible, vous continuez. Si vous n'êtes pas compatible, souhaitez-vous bonne chance et chacun prend sa route. Parce que si il y a certaines personnes qui se disent que bon, je suis AS, la personne également est AS, donc bon, voilà, il y a des chances que ça n'arrive pas. Mais malheureusement, quand ce genre de situation arrive, ça vous arrive d'avoir un enfant drépanocytaire et l'enfant va souffrir vraiment, et puis c'est vraiment incroyable. L'enfant souffre, vous souffrez et les agents de santé également vont souffrir. Donc, s'il vous plaît, faites votre examen prénuptial qui est très important et voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles et l'amour n'est pas forcément au-dessus de tout. Je vous remercie, prenez soin de vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Momoni. Donc, ils sont beaucoup na TikTok. Na poto, na ba jeune fille. Bazolo, bazo peki sango, na on met l'autre sauté. Bana ya mike, bazo sala ba vidéo. Bo salista ba teste. Bo ye basoki boza bongo, bo bota te, bo kabwana. Donc, ba Pierrot nde bazana nde ba métier si ba lobby bon. To ebite na ndenga nzambe, soki nzamba koko changer makilango, oui, c'est possible. Mais, lokola ba minganga déjà ba moni. Eza malamu te baza batu moko bakabwana ou bien bavanda ndengwana mais ko vanda ndengwana mutu ndako sutuka eza Clarisse parce que Pierrot aza mwana mobali abimaka alors il faut bavanda ba réfléchir bien ako sutuka bozo sakana ba diabolos yo mbote mama loba a diabolos midali nakomi Vincent mwaye wa nabi Vincent loba live oyo pinila eza vraiment live moko na kosote moi parmi ba live osali ya moi na parmi ba live osali ya neo live eza parmi ba live éducative ege sunga batesta beléanthrophorèse wana mutu na en réalité faut koyeba beléanthrophorèse na yo il faut koyeba oza AA oza AS wana ezalaka eloko mosusu na oyo eza ba O positif banini eza wana mpe eloko mosusu ba AA na ndeti ye na mobali nde baza AS atande totanga na biologie tosalaka yango bacroix tosalaka yango bacroix a oyo apesi a oyo apesi o suka babimisa ba SS babimisaka parce que nzembi ntango ekotaka pingila okoyeba te oyo ozozwa na miniti fo kozwi
tozwi AS ba AS surtout bato ba AS zena sikonde bazana bakoki pe kidi ba pe bakoki kobota pe mwana bien oui babota mwana bien mais mwana ngo soit akoko bima S dominant abimi AS mais azana S dominant azana S dominant pourquoi parce que tous les deux parents ne bazana ba S mais ba parents on sikoyo babota kaneti ngabo daza mobali nanga za AA mais soki na balaki mobali o aza AS soki toboti bana tokobota bana bisu na kati bozala bango ba AS bozala kwa papa na bango ba AS omoni exemple bango ba AS ba S na bango ezala vraiment dominant makasi te pona AA nanga ezo soutenir bango au comprendre tu comprends bato bazalaka yo pingi la AS ngape AS toboti na pingi la eza ata toboti mwana za AS mais moi S il est condominé parce que aza na protection makasi te au comprendre mais siko AS o ya ultaka na famille o eza mama AA papa AS bazala mwa makasi neti Pierrot omoni Pierrot azali AS parce que en réalité des banda wa bota ba SS bongo aza AS yeko to kolukele le autoforest parce que aza de AS konenga aza AS bongo aza na mwa ana dominant au comprendre parce que uti na famille oyo bazalaki ba na ebitende bango bazakuna na famille bon moi si na epe ndenge moko mais biloko bongo pingi la soko zo bala ba église solo o ebelisa mariage pingi la batuna ke leur autoforest ngana uta na église bongo oui soki ka boza AS yeba ke ba pambola binote bien l'église bongo oui wana faut okabola ngo mais est-ce que na kin bato basesa pe be examen wana non je pense pas oui biso binyanga na otinde lo photo na ngeza ngo problème c'est non otinde lo ya na salise leur forest au monde biso ko to salisa ngo en église ça on a yé lisusu a lisusu na salisi au comprendre donc ndenge za bongo balingaka bongo pona soko salicité omote bango mibala ngo po ndiye bazaka mapasa tala nde baza bato monde yeba baza lokola bato monde yeba boti bango na mutu moko bango be mwasi na mobali baza ba genre misu moko tala na bilongi baza exactement la même chose bango mibale sikoyo kana bango eza pe na oka on dirait na confirmer te on dirait tape ya Caleb na mwasi na ye kasi on ba pe on bakabwana Caleb na mwasi na ye bakabwana tape ya nani ya nani mais siko Caleb siko na mwasi na ye ba yoka na ke ba obota na bango lisute ba suki wana siko fa iba continuer na bango bongo sans que ba bota allez mwasi akimi sikoyo nanyo atom sipe zamba salaki asala grâce abota ba AS abota SSTB on remarqué que pas na atom bazala pe na mo ba S dominant oui bamona na baza ba genre baba ja baba esco pour mwasi na za vanini mwasi atom mwasi na za AS yepe AS baza le autre forest moko bambale baboda electrophorese oyo bandimaka bobala neza lokola yo za AA mobali no aza AS bozala bien mobali aza AA yo poza AA bozala bien mais so bino mbale boza ba AS yebe AS bokobenda S oyebi sikoyo te soki ya liboso moto ako oya S to ya mibale eyebana te siko na bapoto avantage na poto eza mundele azocheke mwana banda na libumu soki amoni riske ayebi soki bolongola mwana oyo balongoli ti bakotombe na oyo ya bien babimisi ye me bato ebele balingana bango su bongo te bakoma so baremarke baza nde nga nayebi ke l'église na biso bamabala ebele bapambola te baboya bakabwana to bamoni kake bake ava bakepesa mpona ya l'église na biso ezava bapesa bongo biloko il faut lertoforese ebima ata bolingo na bino eleki ndenge nini oki te nde docteur oyo alobi bozala begoiste te ata bolingo eleki nde nini esala mpasi me mpo bokabwana nga vana na batémoignage ya bato ebele me moya otanga bakombo na bareseau sociaux bakabwana na bango bakabwana oyo pake mopanzi na ya
mobali na ye oyo pake mopandi siko mwasi ya ye soki ake na ye akutana na mobali na ye babalani bakobota bana bien ye mpe koto akokende bakobota bana omoni mais soki bazokontinue kaka pingila bana wana basilisaka mbongo mpona ndako bana wana okobomba mbongo te pingila bazanaka muke maki okenda na hôpital mabanga pingila biso neti nga mama ya biso mpe abota moko abotaka bongo mpe akufa bakembaka seke bino boza mpe na baese siko nde eza bongo pingila soki okoti na hôpital mabanga yayi okolela makelele bana mikuwa surtout na malili boye bayokaka mikuwa yango mona bakoma na badeformation ya makolo yanga na mwana oyo balakisi aza na deformation makolo makasi ndenge wana mikuwa te ondira mikuwa yango egumbami ekoma kogumbama bakoma na baproblème ti omona mikuwa ekomi kokangama balelaka bapasi na bango ezalaka poso te me pasi Pierrot pardon bobota te bolongola zemi wana malili ezokota ezokanga bango na malili bakokaka te bazolela soki na hôpital mabanga pigilo kokoka koexiste te na hôpital alors bamema bazwa bango mibale bamema bango kuna omoni baza bato moko mpe afo bazwa bango mibale bakee na bango kuna na hôpital wana ozoloba na Congo na hôpital mabanga voilà bakende visite bana wana comme ça bakobanga balapa la pingila ekosala ovamo olobi tokabwana na biso kako bien soit tovanda tokota te pingila balelaka bana bazolela omona bango miso efimbi mikuwa bapesi bango mwa kisi balali pasi pingila bazala bongo ata akoli neti tozali na sere na biso moko auta koperdre akokisaka 25 ans, akufa na 25 ans si je me trompe pas mosusu akokisa peti ba 30 ans et quelque aye kotika biso omoni donc bazana pingila atoza na ye oyebi kaka elobi akokufa biso toyebi ke tokokufa na biso mais bango kokufa na bango omoni bacrise nde bakweya bacrise biki bakwea crise omona crise mosusu ekomema ye bazwa bacrise ata na pongi bazwa bacrise biki akoza boza na ye bien lelo lobi okika ko asalaki crise baza na bacrise makasi ya mikuwa bilo ya bongo donc eya vraiment babilo moko pingila kobetela sete bagene soko olingo opala yeba vraiment nzoto no electrophorese wana eza très important omoni ba o positif ba o négatif wana kusoko opesa makila to opesa te eza problème te makambo yango mpe ya misiki na bazemi ya kolokota ezalaka te me na baze mutu omoni base relation na bango ya bien babalana omoni etombe na bino okoloka te mais so opingili omoni bamama na biso akala mingi babotaka bana bajean wana parce ke bateste voya ya kalakala ezalaki te ocomprendre ezalaka te bapare ebele so omoni oyo babota kala wana bato abongo wana ezalaki kala mais lelo vraiment pingila bato bakomi osala effort ya kosala neti teste electrophorese otoya te oyo na kisasa eza te ça existe nga asala ngo na kisasa na poto esu na ye na confirme ngo même chose omoni ezaka babiloko moko mpona esunga bato va bakabwana na bango pingila nga conseil wana kopesa na ndenge mabe te eza te kofinga nde mervi na ofinga bango te eza eloko te conseil wana fo malembe eza na baofinga te bakabwana bacouple ebele badomsi batiaki nzambe liboso omoni so epo oleleli nzambe makasi nzambe osala ngolu me ya badomsi ana namona mpe bazaleli bako baza mpe na mbongo pingila bango baa na mbongo baza na mbongo babandaki kocheke bazemi na ye oui onde babanda kocheke oui bango bakoma na mbongo te baa na mbongo mais obota suta alobi asuki wana obota sute seke yaye babande kocheke omoni bato bayaka oloba mpe verité ya nyonso tute bolobi kaka oyo tosambelaki me otya bato na espoir kaka basambela ata mosusu yo okende kotala bazebi na yo ya mabe bazolongola ya bien bazotika ocomprendre mosusu pinge ayamba nao bato mosusu meza pasi merci mama Fatou olingo oloba mawa mingi oui kasi oyo ya solo ti bazemi ya kolokota eyaka te bato basangani balingani babalani bavandi ensemble ale
biloko ndenge wana eye c'est pas normal donc ma trop ya pas simi mpona bango. Flat Hotel Liseke, c'est la qualité. Flat Hotel Liseke, c'est la différence. Flat Hotel Liseke, c'est la supériorité.